Ma mission TV, le miroir du monde. Commune à Kimbanse qui vous met ça zate. Tout va mi va saler le côté. Na 10 000 $ va soit qui à l'état. Tout le monde moussa mo va salité. Netia Kimbanse ka saler le côté. Grandi moi na changu na tamboli, ma chef du quartier. Ma chef du quartier va 40 000 francs. Ba 20 000 francs. Sur 10 000 $, va 40 000 francs. Na Congo toi la chef de l'état, mon corps na bien monté. Félix Tshisekedi président. Alba qui toza na état de droit. État de droit ça non. Biso spécialiste na biso tozo zela. Ba publier ba ministre. Ba premier ministre Azaya Bango. Premier ministre Azaya Bango te. Premier ministre Azaya Congo. Ya ba tunyoso. Ba ba premier ministre Bango. So premier ministre Azaya Bango. To bete monsto na parler du peuple. Ngaza eli. Ngaza na 48 députés nationaux. Bango pepere ba na 20 députés. L'Assemblée. Après, balier, on a pas balier. Nous avons balier mimte. Nous avons FDC. Nous avons 48 députés. Sur la quoi il s'est présent Assemblée. Pour présent qu'en Assemblée. Il s'agit de Mouké. Mais oui, que FCC, on peut au Panzana. Pour battre. Il y a une exception de l'autre. FCC est Panzana. Pour battre, nous sommes FCC soit du pouvoir. On peut au Kende. Hein? Au Kende. Vous savez pas. Au Tambola. Comme Simba Benda. Pour ça, mon tour à makila suite à Rolongwa. N'a pas de comportement sur ce makila. Mon tour les gars qui soit suite à Okende. Basé belé. Mon tour à n'habiter mon tour à Kamila. Kamila za le lobate. Kamila za joué. Titulaire à Kamila elle. On s'en pas. Bah le porte quoi Kamila za le côté. Attends un musicien. Na saiko. Hein? Tu es bien. Bah affecté. A outil porte moi pas comme si a joué. Autorité morale et FCC, Aza Pepele. Aza la procédure normale. Et ça, entourage, il y a des affaires entourage. Puis il y a que Bappé Sabine va ministère en bosse ngate. Et le ministère n'a plus ça honnête. Et ça peut-être que gauche droite oui, mais ça honnête. Le ngangé Aza na et le côté. Aza na e muibi. Le nganga na gourmet c'était. Muta comme ça le ngangé gourmet ça c'est venanga le mbinzo qui muta le sommet. Le nganga la collègue nanga to ya pa kimbuta ya fandi banda na kota lpang na kebisa via comme c'est le gourmet le nganga ko make kimbuta te ande masolo ngo yene mais ndeko nanga tout ça kaputu collègue nanga tout ça kaputu gourmet sa lemba aza mwana changu aza ya nanga mo ba erera mikele ndoko la sosema kila esa nga passe bazo kosa ye na ba egwa ke bazo kosa bango akobima te eze le côté Papi Nyanga autour de sa leader. Na quoi ici le député provincial. Yako Konyang. Alors député simple citoyen congolais. Oh boy lokuta. Ngai na pesi pas chopin de pouvoir le leur côté dans l'assemblée provinciale. Nazo quoi il s'appelle député provincial Moussous. Ma mission TV, le miroir du monde. Excellentes conditions télévisées à tous, chers amis téléspectateurs, vous suivez partout dans le monde entier grâce à ma mission TV. Bienvenue dans votre émission Face à l'actualité qui est toujours présentée par la vôtre Graciela Miska. Nous sommes en direct avec Mwanamboka Molobeli, donc combattant Makasi, il y a FDCA. Et Djoka ensemble pour mon qui démis tout ça là qui naie donc aussi ma question est tellement belle auto méga peu que partager dans des et Djoka par rapport à l'actualité politique mais avant déjà j'aimerais déjà dire un grand salutation à celui qui est derrière la caméra Moïse Kini. Bonjour Djoka. Bonjour. Bonjour. Sentez-vous bien? Pepele. Voilà qui la kimia na qui va mutute. Pour l'émission à Bisto Monaki samedi combattant militant il y a FDC Borganda qui marche na bango pour nous revendiquer 5 postes à bango na gouvernement 5 ministères mais tout le monde qui la police et boyaki bon marché et personne nous marché pour aller quand quoi na bino côté à siège. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pourquoi boyaki na bossa la trouble et ça là qui bino ndenge nini bossa ni marche mais permettre bino te autoriser bino te bon marché. Au moins, na vie, ceux qui vont banga nzoko, oya beta ibino, na kata salle, na sénat. Bazo banga biso nde to saboye. To ana force ya makasi. En plus to za eli. Mutu moko te pa ba miibi ba kenda wana ba miibi. To ba miibi, ba ipo aluka mbongo. Mususu kutu ayi mandia. A osimba biso ba ave président
baati ba document. Wana. Bon, lokola Mbikai azalaki na dépositaire à mapa na nini na cité verte aine serviteur à mapa mais le Mbikai akomo le porte quoi to laksaki Mbikai ki azali lokote Mbikai na mo lokola mutali boma azali boma Mbikai azali lokote Mbikai ba ebiete Mbikai ko nani mutasali baati mutasali mais le loro finga baati te Mbikai azaki lokote Mbikai na oteka mapa dépositaire pas muta ça pas muta oteka mapa baati mutazu ya sokoli ye bani ba mususu ba oloba ke baati te baati na professeur apesa ba cours soki na ISC ou na campus ou na nini omona baati baati za muta maloba te baati papa social abi pasi ya biso ba congolais ye pas ça congolais maintenant senga eza ya pasi mingi biso to banga mutute soko che to che to banga mutute do muta banga sa muninga banga mutute ba boyi bo sala marche ba boyi droit on est ko marcher pendant revendiquer ndé bino bolobaki ba 5 postes ya bino ba boyi bo marcher ezala ba corps o to salaki bino ba to salaki ba corps na majorité c'est ba corps il y a 5 ministères na biso ba biso 5 ministères na biso to banga mutute to na ba corps to salaki auto méritaki pour nazala ba député ko le ka PPRD nazala ba député ko le ka PPRD dans 20 députés dans l'assemblée apa ba lié wana bengi o aye moko bara 20 mais na utola kisabango na utola kisakoko nyanke na kwesi député na ye nga na kwesi député na ye na che pacho panda ne mutakobi député na pesa koko nyanga zaka ye moko na assemblée koko nyanga la eloko lobana ngate koko nyanga zana eloko lobana ngai te aza ye moko na assemblée ejoka olobi pardon na katu na maloba muki ya bozali na kati ya majorité boza droit aux 5 minutes na bino mais tout le monde muki to mona ki FCC ba benga na kibino to loba boza exclu na FCC ba benga na biso te biso moto na suspendu non biso moko batuto longwaki et comme qui ba biloko mo ya salité to mona ki on tina te on to bena naki on s'en parle na to landa mutu pona moto na mutu pona mutu o ba le porte quoi o ba le porte quoi pour la FDC c'est un grand parti politique et puis misi ba te belé to za ki na ba DG à FPI Mengele longo na PPRD dans FDC to za ki na pasteur ancien député national dans FDC on se comprend basali e lokote lelo yo ba komo luka e joka bokanela ye mais joka lobi azo banga mutu tepo naza libre na kena ni eloko PPRD tikene eloko na ngati ngape na eloko PPRD te na atambola normal soko chetembe état de droit ezali président Félix bakokanga o tokosamba na parquet na 4e mairie tokosamba o na matete tokosamba o na nji na parquet tokosamba ejoka lelo ko kota utaki na PPRD lokola boela ki likambo mutaki loko bapesaki yo teto eloko ni mesali lelo misu bakabona pe ndenga kimia bokabona botika likaka ba frère na kati ya politique yango nga naza na problème na PPRD bata PPRD te nga mona mi démissionné na kei nazaki président ba désœuvré nga mona démissionné na tikeli masa nga V3 asa musana na ye nga na V3 ton problème te eloko te nga na balande ko V3 bon V3 za bon frère nga na balande ko ne muluba na balande ko ne muluba naza na problème na te nga za mongala nga za ngwaka papa na nga za mbusa mais na ro regete kana bandiko nga bangala lokola société makila esala nga passe bazo kosa ye na ba egwa ke bazo kosa bango akobima te ezelo te ejoka sko barima nyo c'est sûr qu'il a ejoka chaleur basala boye batumba kuna na de pèse boye na boye l'autre trouvé Jofa na kata FDC songo to moi susu yemoko le professeur Bati akenda ki belo be okuta les susu na autorité morale UNC Vital Kamerhe lelo ejoka est-ce que arozala admis arozala pe ba refondre maboko poele na kata cash ba refondre nga maboko po na ndika mutu te
batebele balongwa ba fite kamera balongwa na PPRD ba kipa ça lelo kona ye lelo komi lelo président parti aza libre nga pene na zabona aza libre na kei bato batikalaki bakomi kolanda nga bango moko bakomi kolanda nga bango moko ba camarade batikaki ezo sala nga passe ba camarade bele balala ba salon passe na so passe gouvernement ezo bimakala mingi te ba musuba ndeko musuba okende wapi na quartier ofandaka bayebi yo oyibaka okosaka bango kende osala mosalaka te neti nga dai conseiller ya mini ya papi nyango ministre sport lelo akomi député national Eli ya Bandundu naza na maître avocat ya makasi o bayebi azaki député tout ça naza na maître avocat ya makasi tout ça longa bazali ba papi nyango autolakisaki aza leader na kwesi lelo député provincial ya Koko Nyangi alongwe député atikali simple citoyen congolais oh boye lokuta ngai na pesi pas chopanda pouvoir lelo okota na assemblée provinciale nazo ko s'appelle député provincial mususu na ba na ko wana eza aller mais retour nango ezali bon na ebité tota mibeko nemte samsala ngo et du kato beta soma solo ya gouvernement au kakaba liste kotaki déjà depuis lobby to monaki autorité morale to monaki nani koto ya UDPS to monaki Jean Makabuna na liste naye koto FCC to monaki Nemi pe équipe na liste naye mais to moni lelo na tongo professeur Bati pe a une liste naye est-ce que liste naye ekota la belle bien accordé auprès du premier ministre Sylvestre Ilunga excellence Ilunga to pesa ye nde batutu bapesi biso pe photo pesa na tongo bapesi moko balobi mususu bakopesa pas chef de l'état mais na Congo to na chef de l'état moko na bien ngote Félix Tshisekedi président alibaki toza na état de droit ça musala ngo biso pesi liste na biso tozo zela ba publier ba ministre boye na liste en retard date limite ezaki déjà lo baninga bayaki nango lobi malgré na moi retard bayaki nango loto moi na tongo lobi butu mobimba bozala ki pona boye na liste loto moi kana tongo to moni professeur yepi akiro pesa liste na ye bon bana batu ba pesa na ndenge na bango bana batu ba pesa na ndenge na bango biso pe to ke pesa ndenge na biso to pesa premier ministre atala yango après ko laksa mote ke wana za trouble pona premier ministre akataki délai moko boye ko pesa ba liste délai wana bo respecter yango te bo pesa après délai premier ministre ba komé ko ba premier ministre za ya bango premier ministre za ya bango te premier ministre azaya Congo ya batu nyonso ba bazo ba premier ministre ya bango so premier ministre za ya bango to bete monso na parler du peuple nga za Eli nga za na 48 députés national bango PPR baza na 20 députés dans l'Assemblée. Après, balié, on a besoin de balier. Nous avons balié mingte. Nous avons AFDC, nous avons 48 députés. Sur la quoi il s'est présent à l'Assemblée, pour présent qu'en Assemblée. Il s'agit de Mouké. Nous avons élu. Nous avons élu. Nous avons 13 sénateurs. Nous avons monarchie. Mais nous avons 13 sénateurs. Nous avons 33. 32 députés, 32 sénateurs, na bibi na 44 na sa mobali. Mais au moins il y a une liste déjà retard. C'est déjà les jours bah c'est qui liste après liste. Ils ont créé un bouton les lots peut être bien ministre en besoin revendiquer va faire sibinoté. Et ça binomo comme créer les bouton boututé boy. Et ça bouton boututé? Pour na bolé qui si date. Tolexi date c'était il y a mon colomo au kaka. Il y a un retard à ma case. Ils ont retardé. Ils ont retardé. Ils ont rapport à mon colomo au Tikango. Depuis dimanche, on a bon ça moi bloqué Mike Babi nanda pour ceux qui m'ont tant à faux bon ça moi Mike pour 600 pour bambal du soir là. On te au Tikango. Mais les lots Némi a reconnaître bien la majorité. A reconnaître bien la majorité parce que moi j'ai besoin d'être exclu. Mais besoin aussi à 5 ministères ou 5 postes dans le gouvernement. Est-ce que vous besoin auprès à premier ministre Sylvestre? Na lobby ne olobi nani na oki bien te olobi Nemi ne bon coordinateur FCC Nemi na éviter conscience na moi ça là a oye ba yemo place à outil na place à aucun conscience ne moi ça là ya Nemi a yemo ça là a oye ba d'abord d'après on se rend compte que ba propos de bimisa et ça vrai à propos na population tout na bango
Mais avant population il faut bien morobo se rendre compte que est-ce que va propos de bino c'est vrai que boza les sous la majorité de to au sala rapport na ko blesser bino moki. Bon azamutu. Azamutu. To salaka na majorité. Combien de personnes ont yaché na INSS? Aché des personnes. Aché des personnes à INSS. Des personnes na INSS. Tu bana masoloana. Nemi ayebiango. Nemi bien. Les lopes du Okatomoni, le Premier ministre Sylvestre Ilukamba Balobi, il faut améma. Liste au Néma qui n'a auprès de l'autorité morale FCC pour étudier le sous pour analyser les sous comme ceux qui sont à la liste où il y a Bino. Il y a FDC allié et pas autorité morale. Moi, blocage, il y a 5 ministères. On a été bon. Mais que FCC on peut au Panzana. Pour battre. Les banques exceptionnelles de côté FCC et Panzana. Pour battre nous soit dans FCC soit du pouvoir te ba okende. Hein? A okende. Vous comprenez? Ba utambola. Et comme ara Simba Benda. Pour ça mon toka soso makila suite a rolongwa. Na ndena ebeli comportement soso makila. Mon toka le gwa ke soka suite a okende. Baze belé. Kasi ko ya ko analyser ba dossier de yemoka lobaki le premier ministre lobaki a rememango pas autorité morale ya FCC pour na ko analyser pour na ko étudier et zo bank sabi ote liste amne ki ne kuna ba bloquer ngoto bozo ba ministère bozo revendiquer te. Bon. Biso to zo banga le rotin. Toi tu as très fort procédé est normal. Toi que la procédé normal ou bien eza ya temps yango ya ko bongisa ya ko mikidi ça ya ko luka déjà ko bongisa déjà nyoso na autorité morale à FCC. Autorité morale à FCC Joseph Kabila. Azana un problème à tout. Président azana problème. Entourage à président des Amabi. Autorité morale à mutu ya bato à kimia. Vous comprenez? Bato ka ba ta pemene na ba memena ba mbutu. Vous comprenez? On va conseiller bata proche na yeto banana. Motoka na habité à Motoko la Kambila. Kambila za iloko lobate. Kambila za adjoint, titulaire à Kambila elle. On se comprend. Ba le balé porte quoi Kambila za le côté. Attends un musicien. Na saiko. Hein? Tu es bien. Affecté. A outil porte moi ba commissaire adjoint. Ba ba comme toi. Autorité morale ya FCC aza pepele. Aza la procédure normale. Et ça entourage na des affaires entourage. Baye ba ki ba sere no akunda lipe ba ko so mokozi mutu alobi boye mutu zo mokozi pe so ate fona za pe na ba sur le terrain ba kota terrain na te bana yo kana o ba ba lobi on no ka to de mato ni mo FC ça un problème la bisote asa na pepele bisote to na pepele et on va ça monter à rebloquer bisote aye bien moko a rebloquer parce que déjà alobaki bo vana na bino bo se révolter ki bo ndeki ko pesa candidature na bino na mutu ya Sénat malgré bozwa kité mais bo se révolter ki contre na moi geste wana o bo sala ki wana boza ko se rendre compte ya okende ko mikiti sa to bozo banga ki a bloquer bino omoni koza na dirkab koza na ba conseiller bon on a habité hein. Conscience c'est ça là yemoko ya autorité morale. Autorité morale yemo yebi. Ebelo yemo ya ça. Tout ça belle bena eduka le ceux qui sont le gouvernement ebimi supposons que peut-être FDC a allié demande bozo sala et pesa mi bongo te zo ki ministère ba pesi bino ngote. Suite ya FDC a ko sanye ko kufa bo panzana to bo marché les sous bo senga bo marché les sous to e ko sala ni. Bon. Faut être la bite moko normale. C'est la bite ya margui population et au marché. Faut la normale que tout a pena boy. C'est la maboko. C'est ça normal. C'est mon clarté. Basta là ni. Faut au marché. But ya ke ba pesa bino ba ministère ba osenga te. Et ba ministère na biso eza honnête. Eza peut-être que gauche droite boy eza honnête. Eza honnête. Lelo toujours ko ba vraiment na mois souka déjà mais to beta mois solo calamité to ko na mois de septembre wana calamité to mois de septembre ndeka nzolo ba bourgmestre mandat bon aussi là toujours les kana élection na bango bazo tie ba bourgmestre mso asika
lelo na mis un téléphone bourgmestre côté ya Kinkole kuna Edioka bourgmestre ye moko na masina na Kinkole na nini finalement to ebite Edioka problème ni na ba bourgmestre. Bon, oyebi commune à Kimbanseke bourgmestre azate. Tout ba mi ba salé le côté. Na 10 000 $ ba soit qui à l'état. Tout le monde musa mo ba salité. Neti ya Kimbanseke salé le côté. Grandi moi na changu na tamboli ba chef du quartier. Ba chef du quartier ba 40 000 francs. Ba 20 000 francs. C'est 10 000 $. Ba 40 000 francs. On se reprend pas ça monter papa on peut ça ba rapport et joka. On s'en la biso ça mo lobelo ça na ba mikonzi. Lobé la biso. La biso ça la calme papa na okutana. Tout puissant ma casse. Président Chimanga boye binga na président sanga balende. Il va supporter la ville avec ça. Président Chimanga ada président Imana. Aza collègue na ngai, aza président Imana, aza président sanga balende. Aza placé mingi au na président Félix. Il y a bras droit ya président Félix. Il y a un moment où contrôler tout tika sentiment. Ya ko tshaba gourmesse ya miyibio basali. Ezaka na 5 gourmesse au basali musaki toko. Gourmesse ali bosso. Oye yebani Moussa Abdul. Olo ba pona ba financer ka auto pona ma misala ba osala maison. Namoni makala za commune mo daki makala ya commune ya salité. Mutu to eba makala ya commune ya salité. Eza commune ba na place oboka poubelle te. Gourmesse wana Abdul na tamboli ba mama bazolelo ba oteka biloko. Ba bité en tout cas tozo ba gourmesse te yo ayaki pena na commune ya makala Moussa ezo salama. To mo Moussa ezo salama. To longo pété na na kata taxi na moni ma bébé. Mama bébé climatiseur. Gourmesse Kasavubu na musala o ya sali. Oso comprendre na musala o ya sali. Ah et c'est pisinga. Naza mona Kasavubu te mais na kiti na moni batu na rond-point ya Kikwanza, rond-point Ethiopie, balolongola babiloko. Musala ezo sala makitoko. Oso comprendre faut ni mamutu ma bébé sali musala. Mais tu es na bandal pas longange azana e lokote azana e muibi longanga daga gourmesse te muta comme ça longange gourmesse c'est venanga le mbinzo kimbuta lo sommet longanga daki collègue nanga to ya pas kimbuta ya fandi bandanga na kota lupang na kebisa via commissaire le gourmesse longanga ko make kimbuta te nande masolango yali mais ndeko nanga tout ça kaputu collègue nanga tout ça kaputu gourmesse lemba aza mwana changu azaya nanga mwa berera mikemikeli fwa luka bongisango mwa berera mikemikeli azaya ya asola kilo tonde ah bon ya pena na makambo eloko wana lobi eza pena soko yaki na bambu okuta na bambu mais ya za mwa berera mikemike fo ya sali mwa musala. Merci Dioka, tu remis vraiment la souka émission ya émission ya biso et daki vraiment plaisir makasi ya ko partager na yo ngonga oyo balandi ma mission TV basenga ki vraiment Dioka pona ko meka pe ko analyser na makam ozo leka na kati FCC na ndenge ba boya ki bosala marche ya bito vraiment na souka soki moi moko ya ko bakisa na contact rapidement na bato ba lingo benga Dioka pona ba remarque pona ba suggestion na pona ba conseil ebele moi contact. Bon ngai so bengi nga na oyambo na téléphone mais là nazo senga na komi na masina gourmesse adjoint masina vema kwanza a travailler moko mama mujinga gourmesse masina muibi aza muibi azolia bambonga ipaki sans contenter gourmesse adjoint azumonga ipaki kimuta la ki gouverneur à ville na couloir ya kulumba kimuta so mapapo asa la prince wana bakola mapango wana po balonga batika balabala basala balabala basala bapon balobi mama gourmesse apesa balar moko balar mo mike gourmesse adjoint mama mushinga muibi mama mushinga ta muibi mama mushinga ta muibi c'est moi notable à Tchango naza notable à Tchango na bota Tchango numéro à contact numéro nanga numéro de téléphone numéro nanga zali 09 99 mbale ba 2007 7360 na suka. Non bonsoir directement. Bonsoir ngamba mongo. Na ya mbato bato na poto ba do benga ngamba na mbala. Merci beaucoup Daki bel bien et Dioka militant il y a AFDC ba o ba na PPRD.
na PPRD alongwa déjà nini PPRD tongo mikolo HN na de côté a commis na AF2CA tomi vraiment na souka émission merci infiniment à celui qui était derrière la caméra, celui que j'appelle Montréal, pourquoi pas durer qu'à la réalisation. Quant à moi, grâce à la Miska, je vous dis restez branchés en composant 3W Ma Mission TV, abonnez-vous massivement. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Ma Mission TV, le miroir du monde.